joie est bien. La joie est bien. Oui, ouais. C'est bon. Voilà, l'ito est mon âne. Voilà. Pasta. Bon permettre na yebi sabino. Trop c'est trop avec nos églises. Réveille na mboka na biso. Wenge bese beje na wenge maison mère. Ba komi ko se réconcilier. Ouera soni na jibe kutu binemi esila. Mendeke ni église nzambe ekende na ozala kaka séparé. Ndenge ni ba pasteur ba okendo zaka séparé. Pasteur wazoluka oya kufa. Pasteur wazoluka sambwisoyo. Mais elles sont que les églises nzambe. Pourquoi la kati ya église na mno bolingo ezala kate? Boti koko sabana nzambe ba komexa. Ba tombo blanchi. Na kombo ba pasteur pendant que boza batami tema mabe. Na kombo ba pasteur pendant que vous trompez les gens. Na oyoka pasi ya église ya mboka na ngai. Église ya mboka na ngai bolingo ezanga. Tala, bo changer ba mateya na bino lokuta. Bozote abatu la sainteté, la purification. Dieu voit pendant que mitema mabe. Ozo benga groupe pour kende finga pasteur d'avance mbotangela nga na mboka na ngai na RDC. Précisément la ville à Kinshasa. L'église n'y a soit minene. Et ça a bien famille. Et ça a bien la famille. Et ça a l'église. Et comme papa koufi moi na zui. Papa koufi moi sa zui. Autant que l'église titulaire à koufa collaborateur à jouer à la kate. Attendez que tu travailles à Canada pasteur na biso. Attendez que bandimi busu va travailler à Canada biso. Et ça l'église à famille. Église à famille yo solingo bomamutu. Pasteur yo lingi ba sambwisa ozwanini. Soka koufi ozwa bilambalete, ozwa biloko nete, ozwa bandiminete. Ba pasteur botika mitema mabe. C'était la bino botia bato lokuta. Français belé mais mitema nzambe zate. Mitema mabe le kina ba pasteur. Obenga mwasi moko kwa kendo sambisa moninga pasteur oza faux esprit. Ba sainteté à lokuta bote abatu. Bo aba sala nzambe te. D'avance ba église ane za ba bien famille. Na Bible ba église na bino za ba bien famille za na église nzambe te. Bandoki babata mi na église, ba magicien ba komi na église, mutema mabe tondi na kati ya église, ezonde bandumba batonda na université. Na vili bandumba bazala esute. Na vili batieli bazala esute batieli nyonso ebi ya kala, batonda na kati ya ba université. Ba pondu a Congo Bandumba monaka ba pondu a Congo. Facile na kotuta, facile na kolia. Bandumba bomonaka ba pondu a Congo. Soko lungoluka bandumba kokende na boulevard te yakala ba université. Bano mona bilongi ya malamu mikuri. Bano mona kabilongi ya mikiala mikuri. Na kata telefone tozo mona makambo nzote koma ino ndenge ebandaki ndenge nini po koma na place wana po bokoma na ndenge makambo komi tokendaki studio. To see this studio, we started shooting a studio session at 1 a.m. Okay, studio to see number 5 a.m. in the morning. 5 heures du matin. Dans votre studio, aussi ici à 5 heures du matin. Oui, na ton one. To see ici, dans to see ici dans les studio session wana, to zalaki batu misatu. Donc ezaki nga ser naye na batumi na producteur wana après ça on to silisi abali kotika mutu na ndaku na bango tango ankelaki ye mutazo kumba ye mutazo drive he was driving okay yeah like kumba po deja or you nani the situation in Kinshasa you can't be outside of the house by 11 or you mais Azaki he had that power to walk. Après ça banani basoda ba police après ça quelque chose aleki nae yangwana atambisaki alors akei atiki producteur wana anda kona bango et komi tour ya ser nae alingaki akende atika ser nae na ndaku ser nae alobite yo kendo tika zawadi nanu après okotika nga pona oyo mutu moko te akufungolela nga porte oyoki
Naza mutute akufondanga porte. Déjà it's too late. Alobi okay. Akei atikinga na ndaku na koti. Ye akei azongi na ye akei kotika ser na ye. Yeki mama. Tango akendaki deja nga nazomi bongisa nakota ambe tunalala. Na yo ki telefone. Tidididin allo na yami telefone na lobi allo. Atuninga. Olali na lobi te. Na lali na te. Okay. Alobi nazo ya kozwa yo na telefone. Alobi nazo ya kozwa yo. Buzoba nanga na ndimi wi buzoba nanga na ya na tunaki etozo kene wapi na air oyo kosala ni nyoso tunaki te. Na loba kaka okay na telefone. Aye azwinga already we were going around 6 a.m. Okay. Aye azwinga na koti na voiture mbule za konoka tokei abani kotambisa. Ngane bakite tozo kende wapi kosala nini nyoso tu na ibakite. Tango abani okumba voiture. Aizo aisinga na bana kusimba ye partout na fiba ye pardon na lang. I'm just gonna be honest na ko loba honest na ko loba nenge eza. Loba verite na yo. Aibisinga na sala nini na fiba ye. Eloko na ye. Na sala ki nyoso tu. I'm sorry. I'm going to be honest. Na sala ki nyoso oya za ko yetsanga. Na erwana deja na comprendre nini tozo kene kosala oyoki. Na ndenge na kumaki na ndaku na iwane zaki the second time na komi na ndaku wana. Tango tokomi na ndaku na ye tokei ameninga ti na chambre na ye. Azaki na ba chambre mosusu ya ba visiteur nyoso wana tu ameninga ti na chambre na ye. Aibisinga mi bongisa. I'm being honest. Soki nazoko sa nala mukate na bana na lapi likola bana nanga. Na koti na chambre. Aibisinga mi bongisa. Na koti na douche na mi bongisi. Alors après to silisi ayepe ayaki to brosser mino. I'm being honest. To brosser mino to silisi to koti na mbetu. To koti na mbetu ne to kota ki na mbetu. Likambo like so sorry guys. I'm just gonna be honest. Likambo bandi. Pi ekomaki na moko afosakinga to sala nini likambo na ndenge ya sima na place ya normal te. Oui. Nazaki d'accord que to kosala ngo na ndenge ya normal. Oui, I'm taking that I'm taking responsibility for that. Nazaki d'accord que na ebi likambo tozoke ne kosala na wana deja tango azeli sangana sala ye makambo. Tina ndenge nakota ki na mbetu tosali makambo tosala ki koboana. Tango komaki tour abandi ko nani okay God Alinga say it in English then I can translate. Doesn't matter. It's not in that. It's just it's a salite. Donc it's something that is just disgusting. Donc it's just disgusting. It sounds just disgusting. To zaki na mbetu to sisi kosa lango na ndenge normal afosenga na zoloba na lobaki na lobi boy afosenga kosa lango na ndenge sima nazo ganga na mbetu na bali ko I started moving nazo shake to for him ozo ningana na bandi ko ningana na mbetu please stop nazo ganga nazo lela please stop you're hurting me ozo to kisanga alobi auto utiliser nini vaseline na pi likolo ya bana nanga ebisinga to utiliser nini vaseline na lobite you're hurting me please stop. He did not stop, he continued. Okay, yango wana ti until I saw nabimaki makila oui nabimaki mwa makila ebimaki pona nini ezambala liboso osala elo kango na Angela wana. Okay, oui, okay, maybe that's why. Ti na atana tango tozali kosala nani wana tozali kosala ekobo na nenga normal azwaki soi na ye afose azoyebisanga na fongola monoko anamela soi na ye na boy afose yango donc and he spit it in my mouth oyoki tango na boyaki komela soi na ye he spit it in my mouth. Now I'm not even lying. There's no reason for me to lie about this. Abomela bino nani Moïse Mbia yibe lokwa nani oya koka kozongisela bino te. Papaster botika mitema mabe na via mwana batu. Papaster botika jalousie na via mwana batu. Il faut pas bobosa na tous ces pays ici-bas.
Na bino, na bandimi na bino, Pasteur Moïse Mbiya sala bino nini. Pasteur Moïse Mbiya bomela bino nani. Et comme mutu moko ki asali buzoba na ye, ami sali kwiti na ye, ami sambu ici. Boye ko pakola ngo Pasteur Moïse Mbiya, ça me fait très mal. Pourquoi Pasteur Moïse Mbiya bozo sambu isaye asali bino nini? À partir de là, je parle tant que prophète. Nzamba zakaya ba faible. Un jour, yango moni Pasteur Moïse Mbiya zo le kabino pour mutema mabe na bino eleki. Bon, luka église si te betele panzana pona nini. Ta soke église ane za ya bino e panzana. Mais soke église nzambe nzambe confondre bino. Bon, comment bo lali bo lamuki bo soto na bino ka e pa Moïse Mbiya. Lokuta na bino na koma Moïse Mbiya. Kindoki na bino na koma Moïse Mbiya. Asali bino nini eh. Aza mutu aza makila na mai aza pe na famille poso sambwisa Pasteur Moïse asali bino. À partir de longa foyer na za pour Pasteur Moïse Mbiya. À partir de là, ça pour Pasteur Moïse Mbiya trop c'est trop. Mi tema mabe la bino eleki. Jalousie la bino eleki. Na yo lokuta aventurier. Ote akabatuje la purification pendant que homo koza pureté. Ote abatu vous savez ma français belé mu tema mabe. So simbi Moïse Mbiya dans simba peyo. So lobi na Moïse Mbiya ngana olobano. Bokomo lekisa. Embrasser ayambi mwana ya ndeko na mwasi bo fingi e bo publier abala kate Pasteur Moïse abala pona bino nde bo pese monga libala bino nde bo ya bo luele sali abala po bino bo lobi à partir de là Pasteur Moïse nzamba ana parle biso bat peto ana parle trop c'est trop même mission la justice trop c'est trop c'était betele sai bino nini. Boyo katama wate mukuma Pasteur watika inango. Auti kokunda papa na ye. Bolukele makambu bandoki aba Pasteur. Oyo simba Moïse Mbiya ngana osimbe. 081 375 2794. Trop c'est trop. Asali binoni. Pasteur Moïse Mbiya asali binoni. Boso lukaliwana epo bozwani. Ebetele ekoma ya bino. Bilambane ekoma ya bino. Ba fo batu. Oyo simba Moïse Mbiya ngana otake. Maté à purification le couteau zo lukaba sambu église à moninga. Ba short. Pasteur Moïse Nzamba pambola. OK, Dieu vous bénisse.